doit mettre sur le pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes nangai ya lelo na sengi vraiment na bino bolandango na bokebi nyonso. Bolandango vraiment avec une attention particulière. Parce que lelo bokomona vraiment que batu oyo balobaka ke Kanambe na clique na ye ya ba grand fakwa ba zonga na mboka na biso po nanga nazali komona baza ba congolais ou bien bazali bato ba profitaki na régime ya Kanambe parce que Kanambe boyebi ka bandaki na ye ko diriger te bomona ministre na ye o ya gouvernement o azalaki wana lobiki na 18 ans na ye wana na 20 ans na ye wana donc parce que to bossa na te azoki sous 2 ans ya surprise donc ça la 20 ans à ça la conseil des ministres kaka moko oh président na biso Fachi Beton comme na 91e donc c'est notre côté comme 92e nazali ko yebisa bino ngai moko tango nazo préparer les bino émission oyo j'ai eu la chair de poule. Donc, na kamwe nalbi, mais un Congolais, ndenge nini Congolais, akoki kolinga mboka na yete na niveau oyo. Ata kutu tolobi teke ko yiba, eza bien. Ata soko lingi ko yiba, ndenge président Lobaki na rotier la bino bomona, président Lobaki, akamwa tanga komaki na présidence de la République, donc akamwe niveau ki fa kwa o ezalaki avant de développer, bo yo kabino moko président de la République, donc andimaki teke ki fa kwa ko koma na haut niveau oyo na mboko na biso, bino moko bolanda président de la République oyo alobaki poto kota na sujet na biso ya lelo ya émission na biso vraiment na sengi na bino. Ata eza nango internet ko cha pause donc kende ko zoelo ko nyoso za nango vanda olande mission yo okomona ke mboka na biso vraiment oyo loba ye moko Félix Antoine Tshisekedi ba prédécesseur na ye balinga ki mboka te soki ata balinga ki ngata na 2% mbele mboka na biso lelo tozali kubeta masolo ya ba TGV ba train à grande vitesse ba autoroute donc tala siko mboka na biso tozo bunda poto cha mai to cha minda mais ba chiffre o boroyoka na makambo boroyoka na kati émission oyo nakanisi batu mususu oyo nakanisi bandaki ko comprendre po batu mususu pe balandaka biloko te balandaka na loyenge boyebi ke 5 minutes ya ka on a pu pesa bino avec preuve nakanisi batu mususu ata bazalaki na kota Kanambe na émission oyo soko ozali congolais ozali mwana mboka olingi mboka na yo okosepela te okoyoka mawa koma un congolais vraiment congolais akoma tina niveau ya kifakwa penza na niveau ya kifakwa ya niveau oyo nazo comprendre te boyo kabino moko président de la République ndenga kamwa tanga komi na pouvoir aye ko découvrir qui fa quoi moko et qui professionnalisme il y a haut niveau donc andima kité bino moboka oya lobaki et plutôt développer ma sona biso donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Je préfère vous dire d'abord Christian Lusakweno qu'il y a quelque chose que je n'avais jamais soupçonné avant d'arriver au pouvoir, c'est l'ampleur de la corruption dans ce pays. Vous n'avez aucune idée, et je vous dis, aucune idée de ce qui s'est passé à ce niveau-là dans ce pays. C'est pire même que d'avoir volé et tué quelqu'un. C'est criminel. Mais c'est devenu un système. Quand vous découvrez ça, ça vous rend malade. Vous ne pouvez pas imaginer que des êtres humains peuvent être méchants à ce point.
aussi prédateur. Parce que bon, je me souviens à l'époque du défunt maréchal Mobutu, on lui prêtait des propos qu'il aurait dit, mais mais je serais vraiment tenté de faire pareil, de dire pareil. C'est incroyable cette méchanceté. Aucun amour pour son pays. Donc, vous savez, vous pouvez avoir une responsabilité, vous vous dites, ben bon, après moi, il y aura des successeurs, et puis j'ai des enfants, et mes enfants, quand j'aurai disparu, eux vont rester dans ce pays, ils doivent vivre. Mais vous laissez quoi à vos enfants quand vous pillez ce pays de cette manière? Non, c'est incroyable. C'est pour ça que je vous dis, c'est l'avenir qui nous dira, parce que elle est terrible, cette... Bino Moko Boitolanda, présent à Kamwa. Na pesi raison. Azali penza, donc vraiment, na raison ya ko Kamwa. Parce que oyo nga na découvrir, na ko sala émission oyo. Parce que au moni ma solo oyo, ya ba contrat oyo, donc ya ba chinois, na gouvernement congolais, ça coûte ba chinois te. Na société moko privée ya ba chinois, na l'état congolais coûte te, na gouvernement congolais. Ezali makamoko yango na préféré qui kobeta sous c'était na RTNC bosala de façon vraiment que bosala ba mission ya ba langue nationale bosala ba mission ce que zo le kandenge na yebsa bino traduction direct mutazo loba mutumsu pa zo loba na lingala azo traduire mbala moko parce que ba plateau na bino o bosala wana ba plateau spéciaux wana bosala ka ezalaka neti résumé ezalaka penza te que donc traduction sur l'état non bosala makasi yango na ngai natikaka masolo te donc lelo bozali kolanda nde botalaki na titre tozali kozongelela bino na décortiquer bino parce que bato mosusu bazwaki yango na loyenge makambo oyo ba contrat oyo ba société basalaki donc ba créaki kaka uniquement pona koyiba et donc société ngo bandaki nango kozala te ba créaki yango kaka zonki soki siko mine soki nini po kaka donc ba e copie bimi ba créer société po balia donc nazo epsa bino bali konda wana ya likonda ya likonda ya kifakwa ya kifakwa donc beaucoup mona ke ba misusu na tongaki neti ba matata pone wa tongi université na mboka ndiko lukuta donc ezalaki déjà na projet oya ba chinois ba tonga ye atindi ba tonga ziongo na continent en tout cas congolais mutu oyo azolinga Félix Antoine Tshisekedi te vraiment soki penza za solo ndenge bolobaka na internet na sa motema na bino penza bozolinga ete ndenge bolobaka na internet boza motema mabe boza motema mabe Félix Antoine Tshisekedi azobunda tala mwana batu mwana papa Tshisekedi azotika te azobunda soki Félix Antoine Tshisekedi azaki faux esprit donc batu tu bayaka na baza bafaka babike bon yo pe sala maso atali na ya bani pe ko yiba to kene pe nil pa mais azobunda asilisa guerre oyo azobunda asilisa taki fakwa ndambu donc bino bozo mwana netili seki nzamba lingi Congo Nzamba lingi Congo atindela biso Félix Antoine Tshisekedi. Soka to zuaki neti mutu kaka a continuer kaka na liro kanamba zalaki nango. Na resi mboka na biso mbe elimwa. Mbe elimwa ba minéraux sila, makambo sila. Donc vraiment et puis ça qui ngai passe. Donc nazali nazo sala bino émission, il faut na salango donc pour nazala professionnel mais émotion à passer côté la kingai na le non c'est pas possible tant présent le bagi que mboko et ce kufa bato ba ndo mona on utilise seki o ka le bagi makamba solo parce que yekuta za na kati azo mona makambo biso msu to mona te ezali pasi bo yo kabino moko donc na bandeli siko émission bo landanga na bokebi boyebi convention oyo toka ki oyo ya sino congolais ezali convention moko État na état te. Au moni ba convention monsieur ya ka ba signature ya l'état bon mona rasoki présent moni était à France ya ki amemi ba tout donc zo mona ministre des affaires étrangères ben ministre ani numéro boyer azo signer convention état na état. Mais convention oyo boyoki ya ba chinois oyo ezalaki entre groupe moko ya ba société privée. Boyoka bien groupe moko ya ba société privée oyo ba créer ba société wana kaka po ba kota na cop oyo ya ba minéraux donc ba société groupe ba société privée ya ba chinois et yé ko signer contrat na gouvernement congolais na era Kabila donc era wana boyoka déjà na période wana mutazaki présent Kanambe mutazaki présent
Premier ministre Muzitu oya bandoko pesa biso ba leçon heureusement Kima Mastane Fayulu a Monique Fayulu azolekise R donc Muzitu mutazai premier ministre ministre finance ezaki matata mponyo trio wana donc yango mutesimba ki masolo donc et signé convention na groupe moko ya ba société privée ya ba chinois na gouvernement na biso but ya convention wana esalamaki na 2008 bolandanga bien bolandanga vraiment s'il vous plaît d'une attention vraiment attention particulière esalami na 2008 ezalaki but na ezalaki pona ko aider biso dans l'exploitation minière na biso pour ba aider biso l'exploitation minière na biso parce que donc tout ça ba mine tout ça na ba biloko na se donc bango ba ya na ba pareil ba sala ba solo ba aider biso pour na exploitation minière na biso donc bolandanga penza malamu na kanisi oyo aza congolais soki émission esili soko yoki passe na motema te oza congolais te 2008 donc tout ça na 2008 société wana na ebisi bino kombo nango ba créer ki yango si commune donc ebandaki ko exister te ba ye ko créer yango pour kaka na COP oyo ya ba minéraux na biso sikoyo l'état congolais epesi bango gisement ya ba minéraux na biso boyoka malamu l'état congolais epesi bango ba exploiter ba minéraux na biso gisement ya ba minéraux na biso na valeur il y a 90 milliards de dollars américains. Oh, bon, balobi na Kisasa kuna na ba Belge 90 milliards. Donc ma solo o ezalia il y a ba milliards na ba millions. Convention wane salami na 2018. Société donc si commune ezali société groupe mora ba société chinoise donc il y a privé, ça même pas l'état ba pesi bango ba exploiter donc ba mine na biso do ba pesi bango gisement moko il y a valeur boyo kamala 90 milliards de dollars américains. Il s'agit en réalité d'une convention qui a été signée entre le gouvernement congolais et un groupement de sociétés chinoises. Ce sont des sociétés privées qui ne sont même pas des sociétés d'État. Donc il ne s'agit pas d'un problème Chine-RDC, il s'agit de problème gouvernement de la RDC avec un groupe de sociétés chinoises qui ont signé la convention avec notre pays pour nous accompagner ou pour nous aider dans l'exploitation minière. Mais quand même avec l'assentiment de la Chine, on parle de la banque extérieure, banque du commerce extérieur de la Chine, on a vu la réaction du gouvernement chinois. Ce qui est vrai, ce n'est pas une convention État à État. Expliquez-nous. C'est une convention État congolais avec des entreprises privées chinoises. Alors donc je voudrais dire, tout remonte au mois d'avril 2008, à l'issue des négociations, l'État congolais se retrouve dans une situation pratiquement de faillite. La GECAMINE est en faillite, les conditions ne sont pas bonnes et on doit trouver des solutions pour l'exploitation de nos minéraux. C'est en ce moment-là que cette convention dite minéraux contre infrastructure, cette convention donc sera signée et globalement, cette convention se résume en ceci. Le gouvernement congolais mettra à la disposition d'une société qui sera créée, appelée Sicomine, des gisements de minéraux évalués à près de 90 milliards de dollars américains. Les partenaires chinois vont apporter des capitaux frais pour l'exploitation de ces gisements. Dans l'entretemps, ces partenaires chinois devaient mobiliser des fonds au profit de la RDC pour la construction d'un certain nombre d'infrastructures et ces fonds mobilisés par ces partenaires chinois seront remboursés par l'exploitation de nos mines. Ba signé contrat wana sikoyo l'État congolais alingaki ko bénéficier na ba infrastructure ya valeur bolanda malamu ba pesi bango ba gisement ya 90 milliards biso siko l'état na biso engai ko profiter na ba infrastructure ya valeur ya 6 milliards de dollars américains. Donc je parle des dollars américains. Bango après masolo et vandi boye IGF ko kota bango batali balobi non IGF bozali ko se tromper zala ki 6 milliards te ba revoir rango avec ba
surfacturation balobi ke bon tosuki ndenge biso tomoni bango ba chinois na balobi ke ezali 3 milliards. IGF alobi bon ça va na 3 milliards wana ndenge bino bolobi biso toko vérifier makambo ande tomoni toko landela na 3 milliards. Siko yobo yoka oyo kosala bino pasi na motema boyoka na nganga tuka bato baloba kanamba zonga na ebite so basala na nkosoki ba misusu na kasa partie mission oyo bakomona vraiment ke kanamba koki ko zonga kate na batu na ye wana boyoka convention wana eloko l'État congolais koutute gouvernement congolais donc tout chaka l'État congolais mais gouvernement ya muzitu oyo bango tolingaki kozwa boyoka malambo bofongola matoi na convention wana ba chinois bazo exploiter ba minerai na biso gisement ba pesa ki bango ezalaki na 90 milliards de dollars américains siko biso il fallait to bénéficier na masolo wana nyoso tout na ba infrastructure wana 6 milliards bango ba 6 milliards te 3 milliards mais boyoka il a fallu batongela biso 5000 logements sociaux donc neti awa bengaka HLM donc habitation à loyer modéré 5000 logements sociaux bomonaki ba mamo bazoza kota bandal wana o babando kolona bandunda na bango ba makambu na bango boye bayaki ko benga na bango babike bakotonga bandako moko wana kozalake po na ba pauvre batia bango bomona bandako batonga na ba immeuble wana ezali po na ba riche soko ngoko tongo ba pesa soko ba caution na oka soki ya ba $100,000 soki combien ba bengana ba mama wana OK bandako ne zalaki il fallait zala 5000 logements ya ndenge wana ba pesa ngo na ba pauvre parce que zalaki ba logements sociaux muto azwango Olive Lembe muto azwango e komisango ya ye donc botala motema mabena bato balingaka mwasi wana tango azoko lobela bino babiloko moko ezanga tina ya memeli bino saka madesu soki nani bozomona neti ke soki ndengini. Il ne faudrait pas penser comme les mauvais esprits, comme les démons, qui trouvent toujours des raisons de vous contredire quand vous faites du bien. Au fait, c'est pour vous décourager. Parce que ceux qui sont habités par des mauvais esprits, ils vous diront, ah, et bongo soki alia kambongo wanante ya chip, c'est parce que bon ebali na ye aza millionnaire, aïe bambongo ebele, ainsi de suite. Toujours des mauvaises paroles pour vous décourager. Mais il faut compter avec votre Dieu, notre Dieu. Parce que lui, il connaît où se trouve la vérité. Lui sait qui dit vrai, qui dit faux. Une petite parenthèse, je vais profiter pour dire ceci. Je vais donner un exemple. J'entends tout le temps des gens crier. Le président Kabila, il a $680,000 par mois. Ah, le président Kabila, il a voilà. D'ailleurs, on vient de supprimer ça, il n'aura plus. Eh bien, écoutez, c'est par manque de nous justifier toute la souffrance que nous vivons présentement, je pense, que tout le monde toujours se roue sur le président Kabila comme si c'était une marchandise à vendre pour essayer de couvrir ses forfaits. Parce que le président Kabila n'a jamais réclamé. Puisque moi, je mets quiconque en défi de me prouver depuis quand ils ont signé ce salaire de 680 000. Je commence à les chercher, moi. Puisque tellement que j'entends qu'on en parle. Je commence à les chercher. Je mets quiconque en défi de me prouver, de me produire les documents, par exemple, depuis 2020, de me produire les documents où on a signé ce salaire de 680 000
que mon époux aurait reçu. Quel nenni. Rien. Mais il n'a jamais réclamé. Il n'a jamais fait mention. Mais moi, personnellement, j'en fais mention parce que, malgré que lui ne le réclame pas, vous imaginez quelle magie est-ce que je peux opérer si j'ai 680 000 chaque mois entre mes mains pour le bien-être de mes compatriotes? Je pense que je vais, comme c'est une nouvelle année, je vais entamer des recherches et faire des démarches pour savoir où sont passés les 680 000 de mon époux pendant des années, que l'on crie tout le temps sur les toits, comme s'il les recevait quelque part, et essayer de les récupérer, puisque c'est son droit constitutionnel. On ne peut pas se réveiller un bon matin et commencer à faire des déclarations juste pour jeter de la poudre aux yeux à cette pauvre population, essayer de la mettre en conflit avec Joseph Kabila, tellement qu'on a peur du silence qu'il incarne. Puisqu'avec 680 000 chaque mois, je vais construire des centres de santé un peu partout, des universités, pas en promesse, en réel. Peuple congolais, aimons-nous les uns les autres. Soyons solidaires. Boka, 5000 logements sociaux. Ensuite, il a fallu batongela biso 145 centres de santé. 145 centres de santé. Après wana na kati ya masolo wana il fallait batonga 31 hôpitaux de 150 lits de chaque. Donc hôpitaux wana 31 et donc la capacité ya munena ba ya hôpitaux wana ngozala ya ba 150 mbetu na kati. Boya malabiso donc banda kanamba kota depuis 2018 sikoyo hôpitaux wana za wapi nazali kokeni malembe. Tosi si wana te na kati kaka ya convention wana il fallait batongela biso 3700 km de voies ferrées. Nzambe nangaye mawana motema Congo Nzambe Congo na biso kanambe bato balabaka zonga na batu na ye wana vraiment donc na yebite 3700 km ya voies ferrées. Tout le monde a yango wap, tout le monde a Fachi Mutayawa, azui donc ba japonais ba nani ba komi kota la sikoyo ba bongisa ba nzela ba train. Et s'ilité réhabilitation des aéroports ya Goma na Bukavu. Tout le monde a réhabilitation place salamate ya Goma ni Bukavu donc nazali ko ya trop développer ngo donc na bino to développer na bino. Kati kaka ya convention wana to cité. Construction de 2 universités. Ah, Nzambe nangai. Construction de 2 universités. Oh, bomona matata mponyo atonga université. Ceux qui na kindu, ceux qui na mboka ne wana azolo bake na mbongo na ye na tongi université. Donc université wana zakutu l'état il faut boto lango parce que na 2 universités oyo na 2 universités oyo il fallait batonga. Donc matata mponyo azo ki batonga ni université neti na compte ba chinois ya azolo bake ye mutatonga. Bozo mona bake donc ozo mona ki motema mabena ki fa kwa na bato oyo bozo lo bake lelo bazonga basala 20 ans basala lelo côté le bazon aussi cité. Les sources de la convention, il faut construction de 2 barrages. Il y a Katende na Kakobola. Tout le monde isika ba barrage wane tongamate. Nyoso o natangeli bino ezalaki na kati ya contrat wana oyo société wana Sikomine, société privée
Il y a des Chinois, il fallait tomber la biso. Et dans cette convention, initialement, nous devions bénéficier des infrastructures de l'ordre de 6 milliards de dollars américains. Par la suite, à la suite aussi de plusieurs pressions, ces investissements ou infrastructures ont été revus à 3 milliards de dollars américains. Donc, en définitive, on est face à cette situation-là où le pays s'attend à obtenir des partenaires chinois des infrastructures de l'ordre de 3 milliards. Parmi ces infrastructures, vous le savez, il y a 5 000 logements sociaux, il y a 145 centres de santé, il y a 31 hôpitaux, chaque hôpital équipé de 150 lits, il y a 3 700 km de voies ferrées, il y a la réhabilitation des aéroports de Goma et de Bukavu, il y a la construction de 2 universités, il y a la construction de 2 barrages de Katende et de Kakobola. Donc, tout cela est dans les contrats. L'inspection générale des finances donc, est allée faire une évaluation 15 ans après cette convention pour voir où est-ce qu'on en est. Ces partenariats que malheureusement d'aucuns ont qualifié de win-win, en réalité, l'État congolais a offert pratiquement 97%, dans les partenariats en question, la Chine ou les entreprises chinoises concernées ont gagné 97%, l'État congolais n'a eu que 3%. C'est ça le win-win et que beaucoup de gens sont en train de parler. Vous parlez de 97%, 3%, alors que dans l'accord, il est stipulé 68% pour la partie chinoise. C'est un autre problème. Là, c'est dans la constitution du capital de l'entreprise. C'est un autre problème. C'est beaucoup plus complexe. Je préfère simplifier. En termes de gains, en termes d'avantages, ces sociétés chinoises ont 97% et nous, la RDC, le gouvernement, on a 3% dans les win-win selon leur langage. Sikoyo, avant de développer bino, ba masolo o ezali koya, donc bokoyo ka mawa, ceux qui pensent aux Congolais, okoyo ka mawa na niveau moko, vraiment okondimate, okomona donc ceux qui ont lobby pensent que Kanamba zonga na pouvoir, ou be bata Kanamba bazonga na ye. En tout cas, olingi Congo toza motema mabe ozandoki on a botaka présent abenga penza bato andoki parce que lekela ye donc kombo mususu ezate présent penga benga bato wana ba sorodiongo bani parce que mais donc kombo mususu ezala kité avant to konya na biso to kota sikoyo na news arep news restez connectés sur Éclairbois original, on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus pour élever notre nation. Tokobanda ba news na biso rep na maloba moko oyo vraiment esepelisaki ngai ya autorité morale na biso boyebi ke ngai nazali na kati ya rep ezali na idolo ya président de la République rep ezali na kati ya union sacrée de la nation. Et on a bomona biso tokenda kuna parce que Guy Luando azali donc batu oyo bayena masolo asika moto asika bato bazo sala musala malamu bato penza bazali donc bozo mona ke mikolo koya boko comprendre que ba Guy Luando mboyo mutu ba kosimba masolo déjà na kati ya gouvernement wana so batangi bato bazo sala musala malamu maître Guy Luando mboyo azana kati na lingi na yebisabino maloba oyo alobi parce que bato bele bokaza te ke Guy Luando abandi makambo ya kobongisa mboka sikoyo abanda yango depuis kala na fondation na ye Widal donc ezali continuité à masolo boyoka maloba oyo alobaki epesa inge sengo na lingi to banda yango na ba news na biso ya AREP est un laboratoire politique qui prône le sens d'action agir. Nous l'avons commencé à travers Widal en créant
des sociétés pratiquant l'agriculture et construisant des écoles. Avec la REP, j'irai dans le même sens afin de faire ma part pour notre peuple. Boyuki maloba wana, izali maloba, il y a autorité morale nabiso maître Guy Luandomboyo azali ministre état, ministre aménagement du territoire. Nazong là parce que ça elengi mingi. AREP est un laboratoire politique qui prône le sens d'action agir. Nous l'avons commencé à travers WIDAL en créant des sociétés pratiquant l'agriculture et construisant des écoles. Avec la REP, j'irai dans le même sens afin de faire ma part pour notre peuple. Wanezeli Maloba. Il y a Guy Luandomboyo, autorité morale, il y a REP, ministre d'État, ministre aménagement du territoire. Boyo Kamaloba Elengi. Maloba Elengi. Donc, on a ça na WIDAL, pas WIDAL, donc tout le monde est d'accord. Et ça là, ma solo, moi, y'a mon aïpe. Donc, te belé moussousou ya Équateur, au bazali kanaba pouvoir, au ba oui, mais ba salarien, makambo, Guy Luando, ça en Équateur, y'a mon monique, et puis ça qui ba jalousie, ba tout, ba comment combattre Guy Luando, ba malobezanga, ma be me ba hebike, donc, et ceux qui ba mekim ba loyo, donc, tout ça, na bango ba yé les cléboa, ko kanga bango cléboa, na raison que ça on attend parce que Guy Luando, ça moutumoro boy, boko, yo que les kunyate, moutumoro boko, combattre, parce que oh azali ko sala banda ko sala na WIDAL tilelo azali mutu moko il faut to pese respect to pese confiance donc boyoki maloba après siko yo to zali ko laksabino donc installation et salama ki week-end passé il y a AREP na kati ya Lyon to laksabino ba image parce que to lobela ki mais to laksabino ba image te bolanda na bilili la conscience, la liberté, créons les conditions de notre épanouissement. Nous sommes à Lyon, le travail nous appelle. Oui. Voilà, On est à Lyon. nous sommes là pour représenter notre parti, pour l'implanter à Lyon, en cette date historique du 18 février. On est mobilisés, l'équipe est là. Voilà, merci et à très bientôt. Le drapeau du parti politique agissant pour la République, AREP en sigle, a flotté dans la ville de Lyon en France ce samedi 18 mars 2023. À 16h, dans la salle communément appelée Mbandaka, des Congolais et Congolaises soucieux de l'avenir de leur pays ont répondu présents à l'invitation lancée par Madame Evelyne Kouloufa, vice-coordonnatrice et chargée de la mobilisation et implantation du parti AREP en France. La rencontre a eu pour objectif, premièrement, l'installation du parti AREP dans la région Rhône-Alpes et deuxièmement, la mobilisation contre la balkanisation de notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo, à travers la signature de la pétition contre toute tentative de balkanisation de la RD Congo. Concernant l'installation du parti, Madame Evelyne Kouloufa a présenté à l'assistance la genèse du parti ainsi que la vision et la biographie de son initiateur, son Excellence Maître Guy Luandomboyo, ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire en République démocratique du Congo. WIDAL, nakata fondation WIDAL, oyo ezo sala pe esali makambo ebele. Tango monaki ke nakoki kaka te kosuka na fondation WIDAL malgré eza fondation eza un peu apolitique. Pourquoi pas na sala pe parti politique pona meka kosunga azaki kosunga mboka na nzela ya WIDAL na nzela ya fondation. Mais na nzela ya fondation eza un peu limité. Mais aye kozwa décision abi mais pourquoi na koki kosunga mboka te pe na ndenge ya kosala politique. Yango a décidaki ke asala parti politique asunga pe bato na ndenge ya politique. Yango liboso asalaki ndenge ya bibo. Ona kota na politique na kosala ndenge. Ona kota na politique, il faut pe na postuler ata na mandat moko yo eko mona na liboso na ngai. Mandat se présentaki na moment na ye ezaki mandat ya sénatorial. Yango atiaki lokwa bino tokota mangalo kolobaka te libaya na Sénat
Par la suite, il y a eu installation du bureau provisoire d'AREP pour la ville de Lyon. Ont été nommés comme cadres Madame Brigitte, présidente, Monsieur Mputu Ekofo Ngambe, vice-président. De la ville implantation et développement du parti politique AREP, nous vous installons en qualité de vice-président de la ville de Lyon. Plus que jamais mobilisés et motivés, des Congolais et Congolaises adhèrent massivement à AREP pour qu'ensemble nous puissions agir pour la République. AREP, ensemble, agissons pour la République. Ouais. Ouais, Guy Luandombo de Makambo. De Makambo. Tout ça pour accorder Fatih Béton deuxième mandat. Ouais, ça c'est vrai. Bilombo Boito Landa, donc installation, il y a rep parce qu'à rep, ils allaient qu'au Panzana, donc Batou Bazali, qu'au Yapo, Kota na rep, donc on dirait parti politique Ezaka Moko. Pour bon mona que Guiloando Azali Moutou, vraiment espoir, ils allaient na Katia Masolo. Donc bon mon installation, Nakati, il y a Lyon, donc ils allaient que Sengomingi, Batoutou, Bazalaki, d'accord. Donc avant tout clore, donc news nabiso ya rep, tous allez vraiment couper ça. Félicitations. Na ba camarade na biso ya rep camarade Nodi na o azali ko sala mingi makasi na kati ya groupe na biso ya WhatsApp, sans oublier le coordinateur Octave Efoa. Donc vraiment ba remerciement na bino bo continuer na o bozali ko sala po na rep. Donc po na lelo ba news auto zalaki na rep yango wana. Donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Agissons pour la République, à nous de bâtir le Congo de demain. Agissons pour bâtir le Congo de demain. Faisons de la République notre seul idéal. Cultivons tous ensemble le sens de la justice, de toutes les vertus, pour élever notre nation. Tikoto Zongoli Masolo na biso oyo ya ba contrat oyo pour Congolais ayoka penza malamu a comprendre tant biso tozali koloba ke vraiment batouana baza bandoki parce que un Congolais je comprends pas Congolais nini koza un esprit mabe na mboka na yo boy Nzambe na ngai vraiment Nzambe na ngai bato bazo ina Félix Antoine Tshisekedi a hérité masolo moko mabe azo bunda tina ba guerre na ba nini mais bozo ko ndimate vraiment pourquoi motema mabe boye motema mabe ti bozali penza ko sala donc comparaison ya Kanambe na Félix Antoine Tshisekedi mais donc mes enfants mais c'est pas possible, il faut jamais comparer les comparer. Comment beaucoup comparer vraiment Félix Antoine Tshisekedi na Kanambe? Il y a pas photo. To continuer masolo otobandai ki kolobela bino to yebisi bino biloko ba chinois, il fallait basale la biso. Biloko wana na zob sabino. Ata soki la moitié salamaki. Les lomboka na biso ngoza vraiment développé. Tongo ba de solo maso. Ata d'autres binyo so tout ata la moitié salamaka. Mais le mboka na biso toza na niveau toza nango vraiment. Sikoyo tozali ko continuer na 15 ans parce que na epsaki bino ezaki esalamaki na 2008 siko to comme na 2023 15 ans ileki siko IGF a continué na kata masolo akei kotala asala évaluation po na koyeba masolo wana ekomaki wapi ça n'est où après 15 ans IGF a continué na kata masolo na convention wana l'État congolais azwa kaka 3%. Ba chinois bazwa 97%, 97%. Na convention après 15 ans tango IGF continue masolo et kotala batali que ba congolais bazwa kaka 3% ya masolo wana ba chinois bazwa 97%, 97%. Ezalaka. Vous savez, la réalité, c'est quoi? Ce que nous sommes en train de dire, tout d'abord, ce que nous sommes en train de faire, c'est un travail technique.
documenté. J'aurais voulu que ces entreprises-là, liées avec le gouvernement dans la convention, produisent, rendent public la liste des infrastructures mises à la disposition du gouvernement congolais. Je les appelle à avoir le courage de publier cette liste, qu'ils disent aux Congolais, voici les infrastructures. Et vous allez être étonnés. Maintenant, ils ne veulent pas aller sur ce chemin-là. Ils sont en train d'instrumentaliser certains fils égarés de notre pays en faisant croire qu'on est dans un dossier qui est politique, et ils veulent se retirer du débat pour laisser la place à certains politiciens de parler pour leur compte. Moi, je ne vais pas aller dans ce sens-là. Le travail, il est technique. Vous avez promis des infrastructures qui sont identifiables et qui sont connues. Dites-nous ce que vous aviez fait. Publiez la liste de ce que vous avez fait comme infrastructure. À chaque infrastructure, donnez une valeur. Comme ça, les Congolais vont suivre. N'amenons pas les débats ailleurs. D'ailleurs, j'en profite pour demander à ceux d'entre nous, aux politiciens qui sont habitués à un jeu malsain, de venir toujours, même là où il y a les intérêts des Congolaises et des Congolais, de venir créer des embrouillements inutiles. Qu'ils sortent certains dossiers dans l'intérêt de notre pays. Nous réclamons tout simplement que les infrastructures qui étaient prévues dans le cadre de la Convention soient mises à la disposition du gouvernement congolais, du peuple congolais. Le reste, c'est la distraction. Et vous allez voir ces entreprises chinoises, ils vont recruter les Congolais qui les ont accompagnés dans cette prédation pour que ces Congolais-là prennent les dossiers et ils veulent se mettre derrière. Nous voulons que ces entreprises-là produisent la liste des infrastructures. Arrêtons, ce n'est pas un débat politique, c'est un problème technique clair. Na 3% wana na yebisi bino l'État congolais fala zwa. O azwa ki wipe il fala zwa. To zwa ki nini? Nzambe na ngai. Ah, César. Ah, tout cas ba ina fati na ebité. Na 3% wana boyoka l'État congolais azwa nini? 3% on a donc 3 milliards to zwa nini? Ba chinois ba lobi oh non donc masolo ango ezandeng wana te biso to tonga ba masolo ba infrastructure to tonga bino nde boza ba kidi ba IGF bozo comprendre te donc na 3 milliards wana ezandeng wana te biso to sali ba masolo na biso donc na 3 milliards wana eza 3 milliards te zali 882 millions de dollars américains. Ba longoli 3 milliards ba lobi ke zali 882 milliards de dollars américains. Boyoka. Or, ezali lukuta, bakamati, donc, basali ba masolo ango, donc, soki ndenge nini basalaki, eza vérité te. Or, ba masolo wana, IG Fatali, ezali ko nage aux alentours de 300 millions. Bozoka ba chiffre, hein? Ba milliards na ba millions. 300 millions seulement. Donc, seulement. Ah, nzambe nangaye. Basali ba surfacturation, basali ba mayuya na bango nyoso to ba mesani ko sala po kaka balobake donc ba kitisa masolo na se. Basali ba manœuvre ba parce que biloko ebele ezala te donc bazo sala ka po ba kitisa masolo na se e matalikolo te mais boyoka kaka suite. Boyoka eloko yopesa bino susu pasi na malili na nzoto. Ndenge babanda yi kosala ba surfacturation na bango bazo kosa boyoka biloko bango balobi oyo basala na ba monta nzambe na ngai te non soki kanamba continuera na mboka na mbele esila mbeto elimwa boyoka exemple nazo pesa bango bargima bazo pesa balobi ke hôpital oyo ya cinquantenaire bachana kati pour la réhabilitation on dirait batonga on sonde parce que hôpital biso za batakala donc hôpital on est déjà et là qu'on a batonga depuis Mobutu ezali kota SGA depuis Mobutu ba continuer ki ngote pour bandol ba côté on mabele ceux qui ben ingénieur wana batala kala baba mabele ko dinda ma ezana se moye batongeza te bâtiment wana au moment na 51 ezalaki bandaka depuis Mobutu depuis biso d'autres na ba 20 ans ba 25 ans ba moins de 25 ans ezalaki bato ya kala bayebi. Ba chinois ba lobby na kati ya masolo ana hôpital ya cinquantenaire bacha 114 millions de dollars américains 114 millions de dollars américains hôpital wana
Et s'il était, yoka ndenge bazo se justifier. Tronçon oyo ya nzela de pont Kassavubu vers Palais du Peuple. Au bandi na pont Kassavubu, ti na Palais du Peuple. Balobi ekutaki 24 millions de dollars américains. En tout cas, vraiment. Donc, ma tata Mponyo wana, na ba muzito wana, ba bando pe sabiso ba leso. Yono somo na bato na ba mbongo ba yiba, il faut ba kangama parce que mbongo wana po si les a passé. Tronçon kaka o yanzela o batonga donc pont ya Kassavubu vers Palais du Peuple balobe écouta 24 millions de dollars nzambe nangai. Ils ont même pas 2 km, ils ont sur 1 km ou bien 1 km et demi. Écouta 24 millions de dollars. Et s'il était voilà bazo se justifier babi tronçon oyo sikoyo ya sendwe bandi na sendwe ti na pont Kassavubu. Balobi 5 millions de dollars. Nzambe nangai. Mboka wana na ebité vraiment na ebité. Et s'il était boulevard du 30 juin, oh monaki ba kundolaki boulevard ba télévision et umelaki tozo mona ba mabele moka ya jaune ezalaki wana balobi boulevard du 30 juin wana nzambe na gai. Ils ont qui 45 millions de dollars américains. Boulevard du 30 juin wana o bakuta qui ont déjà ba eka ba kundoli écouta 45 millions de dollars. 45 millions de dollars américains. Ah! Nzambe nangai. Et s'il était triomphal, au boulevard triomphal, au bandana Kassavubu, ti na avenue du 24 novembre. Oyebi combien bango balobi? Nzambe. 36 millions de dollars américains. Oyo ko lokate, oyo ki ndokite, oyo ki diabolute vraiment. Tout marqué. Courte pause publicitaire à partenaire Nabiso, Oboyebi Kodiasimo, Sepela TV, Kitenga appartement, Wabi service, salon de coiffure Nabiso, Elbito coiffure.
Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé un appartement dans la poto. Solution monani. Aux en posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Au salle location à restaurant, au benga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Aux en posa ya événement, au défilé de mode, au ba maman baroya réunion, au sokinini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Aux en a besoin de louer terrain. Oh, na banda utumbaranta banangai na nenga poto zone industrielle qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Olingi ofungola o ba bureau qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Numéro de téléphone 0033 75 14 32 126. Benga na qui t'apparte Pichu Kitenge appartement. Olingi ko sala achat et lupangu na poto ozana Kisasa ozana Ngola Pichu Kitenge ba Kitenge ba ebele me wana qui t'apparte. Check. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu o tozalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur o biso tozalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolti yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici kazo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant zalaka partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye biango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye biango. Donc c'est Sepela TV za ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya étranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec la expédition là. Toujours. Salon Member One, chez Elbito Coiffure.
coiffe avec sourire, tu coiffes avec noblesse. Chez Elvito Coiffure. De retour sur le plateau, merci pour ceux qui viennent et bienvenue pour ceux qui viennent de nous rejoindre après cette bande-annonce relative à nos partenaires. Oyo Bino Bolandi, vraiment, Bochakaba Maboko parce que Congolais faut comme un millionnaire. Congolais faut tout l'esprit. Oyo Muninga Sali Loko, Bino Bolinga Koya, donc Azo Matabozo Bedaye, tout côté c'est exprès chinois. Parce que présent au Tozu Azali, moi Namboka. Il y a un bon mot à tous les vraiment. Ba masolo oyo ba congolais ba sala et puis tozo passer pe message na ba congolais mususu ba sala ba société ba sala ba makambu yeba que 5 minutes za jeter so na peseli masolo fait ça là parce que biso to tchaka moni na ba site musu ba zaka ba ti publicité ba lobité biso to tchaka publicité personnalisée tozo expliquer to ti to expliquer ba site mususu bo mona ba ti bino publicité bino ka bolandi bozo ba te biso siko to ko expliquer bino publicité on a makambu sala donc boya Tokoso na biso ki toke zape sous forme ya ko aider site nabino parce que tout ça là na ba moyen de bord donc tout ça là biso moko tout ça na ba subvention te to se débrouiller ka biso moko bon ça le bienvenu et vous allez sous forme ya ko aider ka biso to zongeli na sujet na biso bon mona ki ba justificatif o ba pesi ba chiffre le kuta o bazo nzambe na ngai balobi lisusu ke batonga stade na Goma. Il y a 10 millions de dollars stade na Goma. Et puis bazali ko kosa neti bana mike. Donc bazoe bateke masolo bazolo bake donc IGF a la possibilité de vérifier. Batoni bato Goma stade o batongela bino awa. Il y a 10 millions de dollars zawa. Nkatu ikeleve. Donc, IGF est tout ni oh donc mututu ko tout et stade bango donc on dirait bato maboma au stade tonga na Goma il y a 10 millions de dollars baluki stade ba mona stade stade mususu na Bunia il y a 10 millions de dollars bango ka ba millions mususu na Bunia baluka ezate stade mususu na Bukavu kaka 10 millions de dollars bango ba stade wana millions surtout ba acha ba 10 millions de dollars. Et loko moko ezate nyoso tout wana le kuta ba mwifi mensonge sur mensonge. Donc vraiment yo vandi na yo okolobake kanamba zonga kanambe azo abungisa bo bite ke Félix Antoine Tshisekedi azumboka na niveau moko ya mabele tamboka e mata donc ezali jeter il faut que pesa ye maboko bino bomo na ngone tilise ki. Donc, ezali pasi na mawa na motema na lakisi bino ba pesi bango donc ba place ba ko exploiter ba pesi bango ba minerai na biso na 90 milliards. Biso tozo même pas 3 milliards ango donc bo pesa biso ekomi tala ba surfacturation tala makambo. Alors aujourd'hui, nous avions essayé de faire une évaluation dans les 3% qu'on devait nous donner. Les 3 milliards, qu'est-ce que nous avions eu? C'est là que nous disons, dans les 3%, les 3 milliards qu'on devait nous donner en termes d'infrastructures, à la date d'aujourd'hui, quand nous avions travaillé avec eux sur les bases de leurs propres documents, ils disaient avoir fait des infrastructures de l'ordre de 822 millions de dollars. Mais quand nous entrons dans les 822 millions de dollars, nous constatons que cela n'est pas aussi vrai. La réalité, on est autour de 300 millions de dollars seulement, parce qu'il y a une surfacturation manifeste, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Je vous ai dit, par exemple, on a l'hôpital de Cinquantenaire qui sont en train de mettre dans les infrastructures comme valant 114 millions de dollars. Il y a les tronçons qu'ils ont fait qui partent
de pont Kassavubu vers le palais du peuple. Ils mettent ça à 24 millions de dollars, à peu près 2 km ou 1 km, 24 millions de dollars. Il y a les tronçons qui partent de Sendwe jusqu'à pont Kassavubu. Ils mettent 5 millions de dollars. Il y a les boulevards du 30 juin. On vous a donné les chiffres. On est autour de 45 millions de dollars. Il y a les triomphales, la partie qui part de Kassavubu, le palais du peuple, jusqu'à 24, l'avenue du 24, 36 millions de dollars. Ils disent avoir fait le stade de Goma. Je demande aux gens de Goma de nous dire s'il y a un stade de 10 millions de dollars à Goma. Ils disent avoir fait un stade à Bunia de 10 millions de dollars. Que les gens qui sont à Bunia nous confirment qu'il y a un stade de 10 millions de dollars à Bunia. Ils disent qu'ils ont fait un stade de 10 millions de dollars à Bukavu. Tout cela, quand vous entrez dans les 822 millions qu'ils présentent, en réalité, avec les surfacturations et les non-faits, on est autour de 300 à 400 millions de dollars en réalité. Donc, ce que nous avions demandé, premièrement, sous les 3 milliards qui étaient promis, les 3 milliards d'ailleurs que nous avions obtenus, vraiment en situation presque à genoux, qu'ils nous les donnent. Les 3 milliards là, jusqu'aujourd'hui, on n'est qu'autour de 400 millions selon vraiment notre évaluation. Et nous avions demandé que ces infrastructures-là soient remises au gouvernement congolais. Et par la suite, étant donné tous les autres éléments de déséquilibre qu'il y a dans la Convention, nous avons demandé aujourd'hui qu'on essaye de rééquilibrer les gains. C'est un partenariat. OK, qu'on essaie de rééquilibrer les gains. Parce que nous avons des éléments que ces sociétés chinoises ont déjà encaissé plus de 10 milliards de dollars dans l'exploitation comme gain. Et nous, on a eu autour de 400 millions de dollars. C'est voilà pourquoi nous demandons un rééquilibrage des gains pour permettre quand même à notre pays également de se retrouver. Voilà brièvement les rapports de l'inspection générale des finances. Donc, il y a lelo na linga qui vraiment na bête la bino masolo oyo vraiment bolanda yango penza na bokebi na kansi o nyoso to azali congolais à cause de jamais insensible na makambo na itoloba botala kaka na niveau siko ba mbongo wana nazola kisabino botala ambassade na biso na Tchad niveau et comment même écoute ndako en particulier ya muto côté za plus propre que ambassade na biso à Tchad ba mbongo wana nyoso tu bazwa ki ba ko bongisa ba makambo belé mbongo tu bazwa ki na ba contrat lelo so biloko ane salama ata la moitié lelo mboko na biso ngoza na niveau ni Tungoza même développé. Botala, ambassade na biso à Tchad. Et coupé sabino mawana passe na motema. Ici, c'est l'ambassade de la République démocratique du Congo au Tchad. Placée au cœur de la capitale tchadienne, la chancellerie qui représente l'État congolais au Tchad se trouve dans ce bâtiment colonial profondément délabré. Un tour dans ces lieux à l'image de la République démocratique du Congo, vous convaincra de la nécessité de réfectionner ce bâtiment de l'ambassade, un lieu hautement symbolique pour le pays. Ces bâtiments, qui datent des années 60, ne peuvent plus résister pour longtemps. La fondation, qui constitue une assise pour le bâtiment, en assurant sa stabilité, risque de lâcher. Les murs sont fissurés, le plafond détruit par les eaux des pluies, et les peintures aussi délabrées. Ce lieu ne donne plus aucune impression qu'il s'agit d'une ambassade à l'image d'une grande et respectable république comme la RDC. L'inquiétude ne s'arrête pas là. Il faut ajouter d'autres problèmes tels que les réseaux VRD, l'électricité, la plomberie et le carrelage qui sont tous obsolètes et hors service. Face à cette situation d'urgence, le personnel de la chancellerie de la République démocratique du Congo au Tchad plaide auprès des autres autorités du pays pour une réponse urgente et favorable afin que notre représentation diplomatique puisse être à l'image de notre grand et respecté pays, la RDC. Bilomo Botolanda, ezali pasi mboka penza Félix Antoine Tshisekedi bomoni reporter wana zalaki na kanisi tchadienne mwana mwasi na zolo bango abi pays munene neti Congo ambassade ko zandengo wana ya onto lakisa onto donc ba konji ata donc vraiment kanamba bepsaki nyoso pour kaka na lokumu ya mboka na biso na lokumu ya Félix Antoine Tshisekedi azali mwana mboka makamba boye eko zalate
toluka moyen surtout vraiment bakene ko réhabiliter ambassade wana parce que talakaka eza vraiment soni ambassade ya mboka neti munene boyo botelo ndike ndako moko abandonné balakisi pe soki akei soki biro moko boy photo ya Félix Antoine Tshisekedi na sima ezali soni na passe na mawa biloko tout biso ba passe tozoka mboke kendaki bien te donc bato yo bazoko liambongo bazosala ba n'importe quoi bongo bino lelo boko fiotola kambanga bolo bake Félix Antoine Tshisekedi mutu abebisi mboko Félix Antoine Tshisekedi aosa eloko te mieux vaut yo moko eloko memango que ba personne donc ndako moko ebukana ekoya yo siko yaka obanda ko tombolango oko perdre temps ko leka et puis structure mentale ya bato déjà tala bato babanda ko yiba na niveau na siko Félix Antoine Tshisekedi d'ailleurs alongoli bango beefsteak na munoko abando est-ce que isa facile bato na bakolinga Félix bato na bakote donc isa facile te non, on est déjà dans une convention, on est en train d'évoluer, nous constatons qu'il y a des déséquilibres. Donc la seule façon, comme on a fait dans plusieurs contrats miniers, on a demandé la révisitation. Donc il faut rééquilibrer. C'est tout ce qu'on est en train de demander. Puis ils ont déjà exploité, ils ont déjà beaucoup gagné. Ce qu'ils nous ont promis, ils ne l'ont pas encore fait. Ils doivent le faire. Et puis nous devons discuter comment il faut rééquilibrer. Je vais vous donner des choses qui choquent, par exemple. On crée la société Sicomine. Le DG, c'est un Chinois. Le DGA, c'est un Congolais. Mais quand le DG voyage, il laisse l'intérim à un directeur chinois. Le DGA congolais, il est dans les bureaux, il ne fait rien. Il laisse l'intérim à un directeur chinois. Le DGA là ne fait rien. Et on est dans un partenariat où vous avez les DG et les directeurs financiers qui sont des Chinois. Peut-être parce que les Congolais ne savent même rien des finances de Sicomine. Et on va au niveau de l'exploitation. Les directeurs de l'exploitation là-bas, c'est les Chinois. Les Congolais ne maîtrisent rien. Allez sur Sicomine, vous allez voir tous les instruments de production sont paramétrés en chinois. Aucun Congolais ne maîtrise toutes ces choses. Donc quand on demande de rééquilibrer des choses, d'arranger des choses, les gens trouvent que ça les gêne. Non, soyons quand même patriotes. Ceux-là qui veulent entrer dans ces jeux-là, ce n'est pas bon. Il faut aimer les Congos. Nous ne demandons que la réparation des désavantages que le pays est en train de subir. Donc il y a un lelo pensa na linga qui na beta c'était na lakisabino ba contrat parce que bato bazo qu'on l'aime sous na lo yenge balinga qui donc ba yebi en on a 5 minutes avec César Ngadi Boyebi, tout le monde est d'accord na yaka na ba vérité na linga pensa et kota bino parce que nga moto on a préparé mission na zo beta ba krimoko donc ezalaka ko tout na zo beta ba krimoko donc vraiment ba krimoko na zo beta donc ngai moko ba donc en tout cas ezaki pasi na mawana motema na oka ki pasi moko na niveau moko na bi non mboka na biso vraiment nzambe alingi yango. Donc pour rappel boye ba ketang masolo ane salamiki n'époque en 2008 président de la République Kanambe, premier ministre Muzitu, ministre à finance Matata Mponyo, trio de Fakwa, trio de Mwifi. Botala siko bali konda wana botala. IGF ezalaki période de IGF ezalaki contrôle ezalakate. IGF ezalika donc ils ont contrôlé ba société privée ba nini mais l'état okota te. Okota ndenge nini po bango oko gêner bango président non, allez bozo dépend na président bokende ko récupérer ba masolonyo surtout. Donc ezali passe na mawana motema na mona penza ba congolais ou yaza congolais solo. Aya penza kolobaka lelo ke donc Kanambe na batu na yeba zongo na mboka na biso basala 20 ans na mboka na biso donc bon mona niveau ya kifa kwa basala yo congolais okolobake bato bazonga donc loboza congolais te parce que na yebi ke bato penza ba lingi mboka esali bino pasi na ma na motema ndenge pe sala ginga donc vraiment lelo na lingi na beta setena la bino penza contrat oya Sicomine donc eza société privée. Il y a des Chinois, même pas l'État va signer contrat entre l'État et biso na ba non, société privée ba sali société on a pour na cop wana pour balia likonda. Donc il y a on a ko tikate passe na ma wana motema na komi na suka émission na nga ya lelo ndenge na lobaka ke. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Surtout comme na suka bobika base yango nde makambu base totikaka yango te parce que base ezali yango penza muto comme ça président de la République président tongo basaki likopa na Genève ya ba Fayulu kuna président Zonga boy abeta shita sima
parce que base etimbelaki et le but non mbala moko président changea masolo bomona ndenge le cas donc to bandara toujours na Londres na honorable Jean Moutala merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na kata Londres tous allez couper Jeannot Matundu na moi c'est Jeannot Matundu merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec César toujours na kata Londres José Kana Kikakamene maître Wera Mukuna Maître Rajamoule, merci. Nanyo surtout, bossa le rapport na 5 minutes avec César Ngadi. To tikaka Londres, to suki sakana Maria la beauté naturelle, beauté la binomogo, beauté naturelle parce que bas surtout na ba mibali mususu donc bas surtout na internet ba komaka kitoko. Mais keba do beauté la binomogo Maria la beauté naturelle, Maria la beauté naturelle. To ke siko na kati ya Belgique pour na repesa. Pour tout de yalo, la petite sœur propre, pour tout de yalo, la merci. Viens à eux, donc, Azali Pepele, donc, Kalaté, Tokomon, na parce que na voya Belgique. Pour tout de yalo, la merci. Nanyo surtout, ça, le rapport, na 5 minutes avec ses Ngadi. Toujours, na katia Belgique, ça. Monsieur le bon dimanche, de Cosmoukoko. De Cosmoukoko, na katia Bruxelles, merci. Nanyo surtout, au ça, le rapport, na 5 minutes avec ses Ngadi. Serge Palmy, Belgicain, na katia Gisasa. Serge Palmy, donc merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Siko tozongi awa na kati ya Paris po na kopesa Matundu Mwaka El Chanto Kuku Nungu de Kimbancheke donc ya zali membre ya IDPS ya Tongo donc vraiment Matundu El Chanto, na sepele qui a trop, donc vraiment na moni ke batu mususu ti babanda IDPS ti lelo, donc ils allaient esengoming et puis apprendre que vraiment au rataka émission TP, au partage avec émission, continuer ka ndengwana donc vraiment merci à trop Matundu Mwaka El Chanto Kukunungu de Kimbancheke donc vraiment à Paris, merci il y a trop. Donc siko tokei na kati ya Congo na Kisasa te me tokei na kati ya Katanga na Kolwezi parce que na ebisa bino bato ya Kisasa basombaka ba mega do bato balanda biso penza na Afrique kuneza la kesengo to tozali kopesa mama na biso Vicky na Kolwezi mama Vicky merci na nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi tozota la ba commentaire to kopesa mbote to mona ra pichu mpuitu ka Bouemi azangi saka ba commentaire te donc vraiment yeso kika eloko ekoti ati yango et puis to boto na pete Mary Kaluseoko donc yé pas donc ça ba commentaire te sans oublier donc Igwe chef béton armé merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na kati ya Suède rotika toujours na kati ya Suède pour repesa maman na biso Thérèse Kamani fidèle depuis Diego Kao Thérèse Kamani, merci Nanyo surtout au seul rapport dans 5 minutes avec César Ngadi Tozongsu na kati à Paris pour nous faire ça. Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes très propre. Fifi Filofaria, merci na Jean-Marie Chibangu donc na ba partage Nanyo surtout au seul rapport dans 5 minutes avec César Ngadi. To keisiko na kati Espagne pour nous faire ça. Beloti Mavungu. Vrai chéri na ndenga mukete Beloti Mavungu. Merci Nanyo surtout au seul rapport dans 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati France vous allez couper Thomas Mbona, petit frère propre, Thomas Mbona, donc merci, na surtout vraiment au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Zongi awa na katia Paris pour na repesa Doudou Swami Doudoulé, petit frère propre Doudou Swami Doudoulé. Merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Luxon Kangi, petit na ozam ba grand boule, fallait kaka. Yo ko zanga raté, ba boule wana to sa yango kalaté. Luxon Kangi, merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi na robot sanate donc Edino Image, le king de la presse Edino Image, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi pour na viena yo. Sans oublier Willy Kunda Yabakunda, merci Benga Vie, merci na Nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Fallu Lukisa na Saint-Denis, merci na Nyoso tout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Boebito Sukisaka toujours na Dokotolo na biso Jean-Paul Jamba ouais ça que émission qui toko parlo santé tozo senga na bino boko tarakuna parce que ça ma solo santé soki santé za bien te au sala ka ilo côté parlo santé bolanda kango et puis Jean-Paul Jamba merci na surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est ainsi que s'achève ces 5 minutes avec César Ngadi de ce jour. Merci de l'avoir suivi, nous allons nous retrouver avec grand plaisir dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas
Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très très longtemps. Bobo Sanate, Kanambe, Arozwa, Masolo, Nambuchu, Penadikos. On doit mettre sur pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Au salaire, au yuo, aux amants, c'est vrai, au tangana yo, du ventre.